ezalaka devoir na mbonda ekolo ya kolukela bino ba information ya solo pe na batamoko ya kitoko de manière que bozala informé yango ezala vraiment devoir oyo bopesa biso yango mpe biso tozala toujours à tout moment attaché na bino bandeko na biso mbote Congo Kinshasa mbote na Congo Brazzaville na badiaspora partout na confiance mpe fidélité oyo bopesaka biso. Tika to fongola édition ya mokolo lelo mais avant to fongola yango bozala ba sonner boye ba ketoko solola ndenge nini le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo asalisaki 126e réunion ya conseil des ministres pe bozala susu ndenge nini mwana mboka Augustin Kabuya ko azali informateur azakaka ko consulter ba regroupement ba parti politique avec impact ya idéologie pe bozala susu élément oyo mwana mboka Jachinengo Bilambaka o azali gouverneur du province ya Kinshasa asalisaki bobage la mobilisation pour ba accompagner la justice. Motel ici pour la vie que vous allez ébeler talane de Fongoli édition mon collègue boye baké élément oyo bozali ba sommaire 126e réunion ya conseil des ministres et le Kanaki pour la vendredi le 23 février la cité de l'Union africaine RP et cela qui présidé le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo bozwa ba détail. Ndeko ya Congo bondi belanga ke rendez-vous hebdomadaire ya conseil des ministres et cela qui respecté vendredi le 23 février la cité de l'Union africaine boye baké et cela qui présidé naye moko le chef de l'état mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi boye baké 126e session ordinaire oyo boza komona et cela qui na particularité il y a des missions et le 20 février oyo et aussi koleka il y a les premiers ministres na gouvernement naye démission oyo chef de l'état andimaki yango mais la qualité naye ya gara kotambwisa mboka kitoko mokonzi ya mboka asengi la chef ya gouvernement na ba ministre naye bazala wana na ba fonction na bango po ba assurer misala oyo ezana nuna mesa nyonso oyo eza conformément na article 6 ya ordonnance numéro 22/002 ya le 16 janvier 2022 oyo elobeli organisation pe fonctionnement ya gouvernement modalité pratique ya collaboration entre président de la République et le gouvernement, n'a pas membre du gouvernement. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, n'a pas membre du gouvernement, Oyo, Bazala Kinshasa Bondi Belanga, qui est Bazala qui présente la réunion, wana, il y a conseil des ministres, compte rendu dans et puis Samaki Kakandenge et Zalaka, na ministre, il y a communication et médias, moi, Mboka, Patrick Mouyaya, porte-parole, il y a gouvernement. Tokoli Kake, Nyonso, Etabola Kitoko, peuple congolais azala besoin amona esengo ya mboka au République démocratique du Congo yango biso tabetisika kamonda mobange na briefing spécial et utali kosalema entre les professionnels des médias na le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo na studio mama Angebi ya RTNC ba point essentiel de belé elobamaki bozo ba détail na élément oyo nekonanga ya Congo boye bake briefing spécial oyo et salemaki na studio mama Angebi kuna RTNC entre mokozi ya mboka na ba professionnel ya média pe ezalaki animé na ministre ya communication et média ndenge kaka amesala kosala musala na ye bino moko bomo na ndenge nini le chef de l'état akitaki na jeep na ye pe ayambamaki kitoko mais masolo ebetamaki mingi lokola situation sécuritaire partie est ya mboka mise en place ya gouvernement pour la deuxième banda na ye na ba makambo ebele ya ndenge na ndenge mokozi ya mboka apesaki na nous rapport il y a 37e sommet oyo et outi kosalema na Addis Abeba kuna na Éthiopie. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion convoquée par le président Joao Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels.
Na oyo etali koluka kimia ezonga libela awa la République démocratique du Congo, le chef de l'État abetisi monanenge alobaka ke soki kaka atali sasi moko ebeti kuna na Goma ye akoubela te po à répondre. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Na oyo etali ndenge mamambo ya gouvernement oyo bakomi lelo ba député nationaux pe ndenge bazaka kosala misala ya ki ministre chef de l'État alobi boye. J'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement. Mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher 2 émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Bondi Melangayke. Abenzaki pe monda ya makambo oyo etali droit ba mama pe na oyo sport surtout mingi na comportement oyo le joko na biso mwana mboka héritier Luvumbu ndenge auti kokata contrat na Rwanda pe mokozi ya mboka akani koyamba ye na mikolo oyo ezali koya po a féliciter na ndenge nini asalaki geste moko ya kitoko avec impact na idéologie biso monda école tokosenga ke nyonso oyo elobami eleka kitoko pe ekokisama parce que congolais aza vraiment na besoin ya kimia pe nyonso eleka kitoko yango tobetisi kaka mbonda totikali kaka la briefing spéciale ya oyo elekanaki entre mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na baprofessionnel ya média bolanda ndenge mokonzi ya mboka alobelaki likambo oyo etali discrimination popo keke ya mwana mboka Igrida Mateta. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours on vilipende les Tutsis, etc. Je dis mais ça c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. Ce n'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï au Katanga. Ce n'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations lubaphones, se lève un matin pour dire ça y est, moi je vais au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire voilà, on va défendre les Teke à Kwamut, etc. Donc c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain.
nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs depuis lors, on a arrêté même un officier, que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR. Et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfaits sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Élément en qualité d'informateur, moi Namboka Augustin Kabuya a consulté le regroupement de parti politique, nous sommes de manière que Aluka Abimisa formateur et gouvernement Oyasika et accompagner le chef de l'État dans le deuxième mandat de l'élément de la force de l'État. Moi Congo, bondi melangaïke. Mwana mboka Augustin Kabuya oyo azali informateur désigné na mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azakaka kosala musala na kitoko avec impact na idéologie na cadre ya ko présenter et pas ya mokozi ya mboka rapport oyo et ko permettre ba bimisa formateur ya gouvernement ya sika oyo et kotambola la deuxième mandat ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo boye ba la 6e journée ya musala na ye l'informateur Augustin Kabuya a utaki koyamba bande ko ya IDPS parti présidentiel oyo et kumbamaki na le secrétaire général adjoint na bango pe babetaki masolo kitoko et surtout que bandimi kozala la majorité présidentielle po bakumbela masolo kitoko elongo na mokozi ya mboka kutu na kati ya masolo ngo kande bozali komona ba signé pe acte d'engagement na bango kitoko po masolo etambwisa malamu bino moko boyo kanenge nini babetisaki mbonda liboso ya caméra na biso. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Or, nous l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDPS, soit aussi président de l'Assemblée nationale. Et si la kibongote, boyebake mwana mboka Augustin Kabuya, azaka ko continuer ko kumba masolone kitoko. Après bango, bandeko mususu, ya regroupement Action pour l'unité nationale bangope basola ke mwana mboka Kabuya kitoko bondi melanga ke bandimi pe ko accompagner les chefs de l'État pe ba signer vraiment acte d'engagement ya kozala la majorité présidentielle kaka ndenge ezala ka de manière que ba kumbela deuxième mandat oyo ensemble bino mo boyo kandenge nini ba betsa ki pe mbonda. Remerciements au chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le choix de l'informateur. Un monsieur sage, un monsieur plein d'intelligence. Il nous a prodigué des sages conseils. Notre regroupement est indivisible et il restera ainsi. Pour accompagner le chef de l'État par rapport à son deuxième quinquennat, il aura peut-être des réformes à initier que ça ne puisse pas bloquer au niveau de l'Assemblée nationale.
nyonso elekaki kitoko avec impact na idéologie pe tokokanisa ke ekozala malamu masolo oyo ekumbama na lombango parce que bakongolais baza kozela nani vraiment akobima ko premier ministre na gouvernement oyo a permettre kolongola bango maya miso ya makambo ya ndenge na ndenge nzala insécurité pe bilelo ya ndenge na ndenge nyonso oyo esengeli ezala premier ministre moko compétent pe à cause de la gouvernement moko makasi o vraiment que bakosala musala kitoko po sa bakongolais ekokisama yango biso tobetisika kambunda tika tokima mbangu kuna la assemblée nationale ya boye bakendingo provisoire ezali kokumbama na mwana mboka Christophe Mboso Kodia Kwanga bauti kotia commission spéciale po na koélaborer règlement d'ordre intérieur na bango po bayeba ndenge ya kokumbela masolo avec impact idéologie bondibelanga ke masolo wana ya commission ekokumbama na honorable Jacques Njoli tozo élément oyo ya mwana mboka Wilfried Samba. La commission spéciale chargée de travailler sur le règlement intérieur vient d'être installée. Les grandes orientations, c'est lesquelles? Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature, mais non. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être maintenues doivent l'être. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Donc il y a des choses qui peuvent être faites avec les contextes politiques national et international. Les missions de l'Assemblée ont pris une autre dimension. C'est tout ça qui doit être prévu dans les règlements intérieurs. Je prends l'exemple, la notion de représentation. C'est une des missions, la troisième mission de l'Assemblée nationale. Ça signifie quoi? Il faut clarifier des situations comme celle-là. Les cas, nos relations avec le pouvoir judiciaire. Comment nous devons nous comporter devant les réquisitoires que les procureurs nous envoient. La commission doit bien définir qu'est-ce que le bureau doit faire en l'absence de la plénière, si les honorables députés sont en congé. Il faut bien définir pour ne pas bloquer le fonctionnement de la justice. Mais ici, sur cette question, notre devoir est celui de protéger les honorables députés d'abord, avant d'autoriser la justice à les entendre ou à les poursuivre. La flagrance, nous n'avons pas intervenu la flagrance, mais nous allons examiner s'il y a une flagrance ou non. Parce que quelqu'un peut décréter la flagrance, bon, mais en fait, ce n'est pas la flagrance. Nous ferons attention, nous allons travailler en étroite collaboration sur cette question avec le pouvoir judiciaire. Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise bazali vraiment première masolo pour l'état social monde avec 500 francs à pamba to ya boule et ko permettre que aux ba assistance qui toko et pour ça que les bota na yo best que avec impact na idéologie to za élément oyo ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé ba mo ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo
Pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo. Ba mama, ba papa, bandeko ya basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango. Ko vivre na lisanga ezalaka malamu. Pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie. Na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sango congolais andimio avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Seni azakaka déterminé la kosalisa ba élection na ba territoire lokola Masimani Mbakulu na province ya Kwilu na Yakoma na province ya Nord Ubangi déjà délégation na bango eza sur le terrain tozwa élément oyo. Ndeko ya Congo boyebake ndenge kaka seni akani kosalisa ba élection na ba territoire lokola Masimani Mbakulu na province ya Kwilu na Yakoma kuna na Nord Ubangi bondi melanga ke ba masolo yango eza kobeta mape kitoko boyebake liboso ya plus de 300 personnes. Deuxième vice-président ya seni abelela kipo na kodononse ba mabe oyo ya kozanga civisme na ba partie prenante na processus électoral oyo esalemaki na ba vote le 20 décembre 2023 la circonscription électorale ya Masimanimba. Yango nde esalaki ke plénière ya seni a annulé ba vote wana. Alobelaki pe situation ya ba agent ya seni ya kuna oyo bazalaki impliqué na mabe wana injustice. Nangambo na yepe les rapporteurs adjoints ya seni oyo azala ya koma kuna na Ubangi asololaki pe na bandeko ya kuna na cadre ya mission oyo akedelaki bazalaki ebele wana kaka ndenge boza komona eza bongo ba oyo bazalaki misala na ba bureau de vote ya circonscription électorale ya kuna na komona nyonso bondi melanga ike bandeko ya kuna balobelaki ke eza bongo bayanke na kozanga tolérance nde na 3 secteurs ya Yakoma ba agent seni bazwaki moyen te ya kosala misala na ba condition o esengeli pe na ba procédure normale bondi melanga ike 3 secteurs ya Yakoma ezalaki animé na ba acte ya violence ya intolérance pe na batu oyo esengelaki te bazala na bisika oyo opération na ezalaki kosalema kutu ba témoin misusu na ndenge moko ya force bakotaki wana oyo bakandida bachaki koyoka somo ya likambo wana bondi belanga ike représentant ya seni andimaki kocontinue mission na ye ti na Guadolite po na kosolola na ba autorité provinciale de manière que tango ba élection oyo kosalema kuna en tout cas changement ya mentalité esalema de manière que nyonso eleka kitoko nyonso oyo esalemi na cadre toujours ya koluka ke ba territoire oyo ba élection esalemaki te en tout cas ba voter kitoko po ba pona ba oyo ba ko représenter bango normalement kaka ndenge ba institution ya mboka eza kosenga yango biso tobetisi kaka mbonda toyebisaki bino ya basonere boyebake affaire ya 82 députés invalidés ya seni pour la fraude électorale eza déjà kokomba na parquet pour la cour de cassation boyebake après mwana mboka Gentil Bilambaka Singi Pululu mpe bayambaki ye kuna avec impact na idéologie po asamba mwana ya Congo boyebake ba interpellation esi ebandaki déjà na parquet pour la cour de cassation po na ba 82 candidats députés nationaux oyo bazalaki invalidé na seni po na ba fraude électorale bondi melanga ike mwana mboka le procureur général Firmin Vondemambu aza toujours kokoba kosambisa moko na moko selon ba infraction oyo seni afundaki ye les candidats députés Singi Pululu azalaki auditionné mokolo ya vendredi le 23 février 2024 malgré parquet nanu akati makambo na ye te mais avant de Singi Pululu population mingi ekamwaki komona force oyo mwana mboka le gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentil Bilambaka azalaki nango devant justice po dossier ezalaki ya ye moko mais tala ndenge asalaki bobangela mobilisation po ba accompagner ye elongo na secrétaire général ya parti na ye mwana mboka Charles Mbutamutu bino moko botala pe boyoka ndenge ambiance ezalaki jour yango
soki ezalaki kobanga to pe ko affronter justice na expliquer ka ndenge ye mokongo bila alobaka na yebiso na kotima bitumba eza mwa pasi moto alonga ngaya wana en tout cas ndenge na ngana butama moto na ndenge na ye mais suna kotina bitumba eza mwa pasi mais ya koyeba ezake audition ya Jacqueline Ngobila esalaki presque 4 heures du temps pe na sukalango président ya parti politique ACP azongaki epai na ye la kimia nyoso atako ata déclaration moko te eselemaki tango abimaki ya koyeba ezake Jacqueline Ngobila azakaka na disposition ya justice po à tout moment akozala convoqué po baza kolandela dossier wana avec impact na idéologie po akoki pe kozala même confronté sikoyo population baza kokamwa ebele ba militant na ba partisan ACP bakobala kaka kozala ebele boye à chaque appel au justice akobanda kosala po na Ngobila na Charles Mbutamutu même si baza kobanga mandat d'arrêt provisoire est-ce que est vraiment important ya komona makambo ya boye na mboka oyo le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo aza kolukake état de droit ezala vraiment kitoko mais esi ebali ke justice na biso eza maladi po corruption na ba mabe ya ndenge na ndenge ezala kati mais pardon toza koluka justice moko équitable surtout na dossier oyo ya ba invalidé ya seni po toyebike ba innocent pe bazala kati toza kosenga na ba juge bosalela ba sentiment te bozala pe complexité po na munene ya mutu bolakisa réellement ke boza wana po na koluka changement la République démocratique du Congo à travers justice moko ya kitoko dossier oyo eza vraiment à suivre toza kolondela ngo po tolingi nyonso eleka kitoko yango biso tobetisi kaka mbunda États-Unis d'Amérique aza kotravailler pour la koluka Kinshasa ya Kigali bazonga na kimbia maloba oyo bimi na munoko ya ambassadrice ya États-Unis à la République démocratique du Congo ndeko ya Congo boye bake oyo eza kosalema na partie est ya République démocratique du Congo eza kosala pasi ya komona forme ya ba théâtre wana oyo esilisi bomo ya ba congolais ebele bondi belanga eke atako ba hypocrisie ya ba occidentaux eza kosalema ya mingi sena sembe na cadre ya diplomatie baza kosala ba effort po wana na République démocratique du Congo basolola lokola États-Unis d'Amérique aza kosala ke République démocratique du Congo na Rwanda des pays oyo ya Grand Lac basolola po ba relation na bango eza kitoko te pour le moment bondi melanga ike ambassadrice ya États-Unis d'Amérique la République démocratique du Congo Nicolas Tremblay azalaki na séjour ya 3 jours na Goma kuna na Nord Kivu aza kobeta mbondake na cadre ya kotia pression la Rwanda po atika ko soutenir ba rebelle ya M23 la guerre ya République démocratique du Congo mboka na États-Unis d'Amérique bakani ko kata coopération militaire na mboka ya Paul Kagame selon ye bakati ba assistance militaire la Rwanda donc ba ko soutenir armée rwandaise même ba armée topé na ba équipement militaire. Les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable et pacifique. Et samedi dernier, nous avons fait une déclaration pour évoquer la croissance de la violence qui est causée par le groupe armé M23 qui est soutenu par le Rwanda. Nous avons réitéré notre appel au M23 de déposer les armes et reculer de ses positions autour de la ville de Goma et de Sake. Nous avons aussi appelé à Rwanda de retirer ses forces du sol congolais. Nous avons aussi appelé à Rwanda de retirer les missiles aériens qui sont une menace pour soit les forces de maintien de la paix de l'ONU, soit les forces de maintien de la paix régionale. Pour les États-Unis d'Amérique, et Sengeli ba effort et salema entre la République démocratique du Congo et la Rwanda pour la cause de sa confiance donc bazako sala paix musala la République démocratique du Congo pour que nyonso ezonga malamu awa nyonso ya boye ezakolo baba mais ya makasi ba autorité ya République démocratique du Congo bazala souple koyeba ba hypocrisie oyo mindele oyo bazala ngo et surtout que babomengo oyo etondile mabele ya République démocratique du Congo nde eza kolukela biso makambo ekosenga tozala kaka makasi po balobaka ke qui veut la paix prépare la guerre en tout cas dossier oyo kaka ndenge ba anglais balobaka wait and see yango pe biso toza kotalela paix tobetisi kaka mbonda avec impact na idéologie botala ndenge nini tokomi na suka édition mokwalelo mais tokosilisa ngo bote ça pour autant
toyebisa bino basomere na biso boyebaki bauti kozwa ndenge nini le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo asalisaki 126e réunion ya conseil des ministres mpe bondaki lisusu ndenge nini mwana mboka Augustin Kabuya oyo azali informateur aza kokontinue koconsulte baregroupement na baparti politique ape bondaki lisusu ndenge nini mwana mboka Jacini Ngobila Mbaka asalisaki mopanga de mobilisation mpo baakompagne ye na interpellation oyo basalaki na parquet après la cour de cassation. Merci na confiance et fidélité oyo bopesaka biso botala ndenge nini tokomi na suka édition ya mokolo oyo mwana mboka Alain Dowa les professionnels en médias na kumbelaki yango avec impact na idéologie mais bon continuer toujours kosabone ebele la chaîne YouTube na biso Mbonda école officielle pe soki oyebi ke oza vraiment na baactivité na yo oza na babiloko na esengeli ke eleka bapublicité ezwa bavaleur ezwa mwa levure evimba mpo mombongo etambwisama kitoko pesa kopesa Mbonda école tokosala yo sport publicité moya kitoko mpe toza bachaîne partenaire ebele ekolekana mpe bato bakondima yango vraiment boyebaka nsima ya caméra montage réalisation ezali baœuvre ya mwana mboka Ingrid Mateta édition esimamaki na équipe rédactionnelle na aledewakaka na présentation ya boyebaki soki kolesa zongi te tokutana prochainement mpe tokolabino bainformation toujours ya malonga mokontinue toujours kopesa so confiance ya boyebake baposa kitoko ezali ekopermettre ke nyonso na bino ezwa baimportance na baavantage ya kitoko en tout cas sokolesa zongi te nde tokutani prochainement bye.